Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Belle vie Candy Yaba belle vie, la patrona, la maman de la famille Libota. Moi Simoko bien, une femme calme, une femme de principe et pourquoi pas une femme qui se respecte tellement beaucoup. Balobi, belle vie Candy. Mwasi ya pembe, maboko pembe, motema pe pembe, makambo nyonso totalement pembe. Belle vie Candy na kokabande likambo balobi ya kabaka sans kotala côté oyo nani aza, côté kuna nani aza. Et là nous voyons de son côté Tonton O. Ebele ya batu babengaka ye kaka Tonton O. De son vrai nom c'est Tonton Omari Kabongo. Un homme de Dieu, surtout un oint de Dieu, azalaka toujours et totalement au service de Dieu. Aujourd'hui, Tonton Omari aza totalement un exemple pour la jeunesse d'aujourd'hui. Ebele ya batu, bazo yekola, ebele makasi, pona Tonton Omari. Donc, jeune na biso ya ebele, bazo yekola vraiment. Pona kotala ba film oyo penza Tonton Omari asalaka ebele ya batu bazo zwa penza otolobaka mayele ya kosakana te. Bonjour cher Bouchou, bonjour cher abonné, bonjour cher connaissance. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Comme ici chez nous, c'est à 19h juste, là je vous dirai bonsoir. Si c'est les matins, bonjour. Et si c'est dans les après-midi là chez vous, permettez-moi surtout de vous dire bon après-midi. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, lelo toye penza na makambo ya sika comme boyebi biso tozalaka awa soki bon moni penza ba caméra na biso eza polele boye c'est que makambo eza ebele. En tout cas la famille il y a pas longtemps, presque 2 semaines yangoyo nazozwaka kaka ma même message na batu vraiment différent ya batu ba oyo batindi ba oyo batindi na ba Facebook na ba WhatsApp. Donc ba message eza totalement otolobaka penza ebele ya batu bazotuna est-ce que c'est vrai la patronne Belle Vie Candy aza na relation amoureuse na Tonton Omari. Wana penzande ba question oyo batu bazotuna. En tout cas, surtout grand merci na ba fan na biso nyonso, ba fan oyo penza balandaka Étoiline Inès TV. En tout cas, merci beaucoup et surtout que Dieu vous bénisse parce que data o botalaka bodepensaka bambongo bamosusu c'est vrai bazalaka na ba wifi na ndako mais fin du mois il faut bofuta wifi alors bozwaka vraiment ta na bino pona kolandaka ba émission na biso. En tout cas que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis na lobby pe un grand merci na batu oyo bazotindela biso ba message pour que nous sala ba recherche kandenge ezalaka. En tout cas esalaka biso kitoko makasi. Parce que mondial lelo bino moko boyebi mondial social media tellement que mutu na mutu azoya na makambo na ye, mutu na mutu azoya na lokuta na ye, ebele ya batu bazoya po ba salure réputation ya batu, ebele ya batu mosusu pe bazoya vraiment po na ko sunga batu mosusu kandenge ezalaka. Alors eza totalement bien komona ke batu mosusu avant vraiment bakota vraiment na ba confusion moko boye baye penza kutuna biso ba question pour que bayeba. C'est ainsi que après mituna na bino, après ba message na bino, ba question na bino, en tout cas biso pe kandenge zalaka tozalaka mbangu te tokendaka na makambo na biso malembe tokota penza na source d'information na biso kandenge zalaka pour que toya kopesa bino information oyo eza ya solo pe information oyo ekozala totalement exact.
Chers Boutou, chères connaissances, chers abonnés, avant vraiment na répondre na ba question oyo bandeko batunaki, na lingi na senga nanu na ba fan nyonso ya La Patrona, na ba fan pe ya tonton Omari Kabongo. En tout cas, c'est le moment bola qui s'appelle Bolingo na bino kandenge zalaka. Si c'est la toute première fois, ya ko visiter vraiment chaîne Nabiso qui est Étoile Lune Inès TV, veuillez vous abonner massivement et surtout cliquez sur la cloche de notification pour recevoir les nouveautés surtout de notre chaîne. Aimez la vidéo et partagez parce que ebele abatu bazo vivre na ba confusion ba yebite soki makambo oyo eza lokuta to eza ya solo. Alors toko senga na bino nyonso bo partager vidéo oyo pour que to longola confusion nyonso oyo eza penza na mitu ya batu. Alors, en ce qui concerne vraiment question oyo ba question o batu bazotuna soki ya solo tonton Omari na La Patrona bazalaka na relation amoureuse. En tout cas, ebele ya batu mosusu basi balandi déjà ba émission à Étoile Inès TV na sala déjà ba biographie na sala biographie déjà ya La Patrona na sala pe biographie ya tonton Omar il y a de cela presque 2 mois. Alors boko taka na chaîne Nabiso kuna bokende penza komona ba biographie. En tout cas makambo nyonso en ce qui concerne état marital na bango eza kuna penza bokoyeba soki bazalaka marié to bazalaka ba célibataire. Et puis chaque jour chaque fois to tia kalisusu ba biographie ya ba star na biso mosusu soki bozalaka penza na besoin boyeba ba vie na bango kandenge ezalaka. Alors pour na ko répondre ba question oyo penza batu bazo tuna bandeko bino moko boyebi La Patrona azalaka cheftaine, azalaka la présidente surtout ya groupe Belle Art. Donc yende azalaka la présidente vraiment. Alors chaque fois que ba rôle eza, soki aza penza na posa ya kolobake na rôle oyo il faut na tia tonton Bobo. Akobengisa tonton Bobo. Soki aza penza na posa ke non, il faut na tia na rôle oyo tonton Pierrot, akobengisa tonton Pierrot. Soki alobi rôle il faut na tia Coquette Sasa, akobengisa tantine Coquette Sasa. Donc asalaka bongo. Mais na koloba que non, Belvi Kandi a la relation amoureuse na tonton Omari, c'est faux et archi faux. Donc relation na bango ezalaka kaka entre collègues na collègue bandeko. Totika ba confusion, totika penza ba confusion bandeko. Bazalaka na relation amoureuse te. Balingana jamais te. En tout cas pour na bango Belvi Kandi na tonton Omari bazalaka neti ya na leki kandenge zalaka. Bango moko bambenga kaka toza famille. Il y a pas longtemps ebele ya batu bakotaki ba émission pona koloba ke no sifa lokwa azalaka mwasi penza ya tonton Omari ekenda penza sango ebele ya batu bayemba basala ba vidéo basala ba émission pona koloba ke bazala mwasi na mobile. Pourquoi? Parce que la plupart de temps oyo babandaki ko jouer soki bapesi bango rôle et bando tomber kaka que tonton Omari na tantine Sifa bazalaki ka mwasi na mobali na ba film. Chiko ebele ya batu ba komike o babota déjà ba ina 4 ba mosusu okutu Sifa lokwa auta kobota mwana mosusu ya nini ya Omari Kabongo. Ebele ya batu baloba bongo. En tout cas bandeko nanga totika soki nanu oyebi information te oza sur na information na yo wana te kobeta kango masolo te wana eza penza kobebisa réputation ya baninga naloba kango chaque fois bomoni ba film oyo bandeko na biso basalelaka biso ezala musala makasi eza penza musala makasi ya kosakana te eza te ki bakomika sur scène bango wana babandi basalaka ba répétition surtout neti Belleville La Patrona il faut avandaka akomaka film oyo foza la boy na kozala besoin na intel il faut na zwa boy il faut na kendaka boy siko pona biloba loba nyonso batu bazo loba. C'est une façon de décourager moralement, physiquement, émotionnellement.
babiloko mosusu bandeko photo tika. En tout cas na sepelaki mingi na batu oyo bakomelaki nga ba message pona kozalaka sur ce que za makambo ya solo to ya lokuta. Bandeko makambo wana eza penza ya lokuta. Jamais Belvi Kandi abima na tonton Omari. To jamais tonton Omari abima na Belvi Kandi. Relation na bango ezalaka ki camarade na ki camarade ya musala point entrée. Relation na bango ba se considéra kaka yaya na leki parce que ba travaka esika moko ba mbenga kaka ke toza famille yango ba se considéra ka bongo. Jamais ba se considérer neti ke mwasi na mobali, jamais bandeko. To tika ba makambo wana. Lelo to mona batu ebele omona ka batu surtout na ba Facebook ba komi ba émission na ba émission. Facebook komi pamba ba émission na ba émission pona kokosa ka batu pona ko salira ka ba réputation ya batu o eza penza bien te bandeko. Et mosusu to sala ka pe ba émission moko ya ko encourager ka baninga. Ba émission moko ya ko encourager ka surtout ba star na biso pona musalo bazo sala. Jour moko na sala ki si je ne me trompe pas c'était biographie toujours ya Belvi. Façon na bando lobe la Belvi na mona ki kande komoko akomaki na commentaire o façon zo tombo la Belvi yepaza na mabe boye. En tout cas moi je l'ai toujours dit nazalaka fan ya mutute na linga bango nyonso mingi makasi. Mosusu to tombo la bango bongo balandaka pe ba émission na biso. C'est aussi une façon d'encourager bango parce que toyebi ke ebele ya batu bakotaka vraiment na ba émission pona kofinga. Netu mikolo yo soki totali bien makasi. Ba ofinga si la bisalwa qui d'ailleurs nous saluons en passant notre Mams en or. Lelo ebele ya batu bazo kota pona kofinga. Siko neti ba moma ya bongo soki tolingi to sala émission ya Mams. Toko sala ngo ndenge nini biso pe tokota to bando finga Mams te biso tokokota penza pona kotombola Mams pour kata tango kotala émission na biso amatisa ta mwa émotion kandenge ezalaka mwa moral na ye emata parce que na moment oyo atako koma film a commandé ni moya komango ekozala te parce que elle est totalement bouleversée. Donc bandeko ya mukie kaka na lingaki na loba tonton o na la patrona bazalaka na relation amoureuse te wana to boy penza bazala na relation amoureuse te. Chers boutous, chers abonnés et chères connaissances, nous voici vraiment à la fin de notre épisode, surtout de ce soir. Comme d'habitude, veuillez partager avec vos amis, vos connaissances et pourquoi pas vos collègues, la famille. Donc, bon, activez Pemgonga ya notification plutôt pour que chaque fois que tu vas notifier ma vidéo, en tout cas, vous seriez alerté total.